Mbote balandi émission Tolika Tina Bonzambe ezali ngai wabino mère Dorcas la grande dame la porte de gentil. Toi lisusu lelo pona kopesa toli ndenge to mesana kopesa toli par rapport ya ba réalité ya ba marmunion so tozo vivre na mokili oyo pona kotalisa bato lolenge nini na se positionner parce que mokili oyo to vivre ezalaka ya biso te. Les gens vivent comme si le monde les appartenait, Mokilango ya bango. Donc, il est libre et il a le droit de faire tout ce que lui veut, tout en oubliant que vie oya zana ba pesa yango ko pesa. Oyo frère Patrice Ayemba lobi ezalaka ya nyongo. Mokolo orokeno kozongi sango, il faut rendre compte. Ya makambo oyo salela ki yango elo bato bele ba yebaka te. Et c'est très dangereux, c'est très dangereux. Yango bomoni toyaka aka poto zongisa bato na nzela ko talisa mutu ete oza mutu kelami na ligne na nzambe. Et on nzambe ligne ezaka bonheur na yo elo mususu te. Sur ce, esengeli otambola kolandisa ba principe ya nzambe. Ezalaka pas cité, mais problème ezalaka nde ya mutu. L'homme est compliqué, mes frères et sœurs. Oui, mutu aza ndenge. Bible ezoloba nzambe atalisi mutu nzela ya malamu. En fait, alobi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Bon qu'il est, malgré ma bezawana, atikeli mutu te ke azana perdema, et perdema yako peut-être ako sambrouya poni pe kufa, malebisi pona bomoy, parce que kufa eza kufa, bomoya bomoy. Mais malgré ça, mutu, akeka poni kufa. Ma commune dans Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est pour ça, naloba ki ne bandeli que l'homme est compliqué. Bref, poto loba mingi te to kota vive na sujet na biso, bande koka ande na ebisaka bino ke to ya aka poto loba te. Oui, po bato bazo loba, to poto sala buzz, to parce que eyindi, to parce que likambo bo ezo salema nde fo biso pe to ya to loba non. To ya to loba soki likambo est important. Et à chaque fois, tu lobaka, tu peux ça conseil, afin que mutu attire ya malam, même Bible zoloba, bozo ya malam, ya mabebo boaka. On est humain, peut-être toko kozala, je sais pas, sembo à 100% ou encore marmunion sauté toko loba, kozala important, mais croyez-moi, na mongolu mukenza basali, et il y a de ces choses-là. Oyo ke bato ebele bazoko pambola nzambe pour nos vies et bazo cesser ko remercier biso. Bande kotoye awa pona kolobela likambo ya affaire ya pasteur Moïse na Rufi. Oh les amis, na osa l'émission oyo tongo et puis mbango parce que fona ki mosala. Et certainement na aussi ça te mais je vous promets que ti lobby et na routine de la bino ba émission mosusu na okotsa pardon ba émission mosusu pona ba précision na ba détail na ba preuve ya ba marambo mosusu o peut-être et ozala vraiment sérieux mais tamba na nzambe to so sala toujours effort to simba sensibilité ya bato te. Pourquoi? Parce que to yebi marambo ebele. Oui, to yebi makambo ebele mais soki to lobaka ngote. Les amis, on peut faire le baiser. Hein? Toko beta ba canon, toko beta ba kake awake e yindi. Chaîne mati parce que les gens aiment ça. Et mon préféré aya atumba nemboka mais atalama. Mais soto sala ngote eza parce que to ba nzambe. Bible zolo ba scandale koya. Mais mawana mutu oya kozala. Nzela tope cause ya scandale. Et yana ba mamuto yebi. Oyo et toko ya lo bango ka damblete. Babiloro, peut-être on va se permettre ya koloba. Et ça peut-être Babiloro oyo, ici l'Obama, to l'Obami, to bani. Vous voyez un peu. Et na oloba, na révélé, bon, et ça secret peut-être pour na, bon, c'est pas secret, hein. C'est pas connu na batu ebele, c'est pas connu na batu ebele parce que so batu ba yebaki yango. En tout cas, modèle ba takina kambi et air nyon so balinga ba sela en émission. Oui. Batu nyon sote ba yebi yango mais batu baza o ba yebi yango. Est-ce que boyeba que pasteur Moïse Mbi azala na mwana ya mukolo? Oui, mwana ya mukolo. Une jeune fille. Et je sais pas quoi, elle a plus ou moins 16 ans. Ouais, 16, 17 ans. Bilo moi bandengwana. Et à peu près na ba âge wana. Et moi na yemba na cité Bethel. Elle chante très bien. Vous voyez un peu. Et batu bayebi. Abota moi na tanga azala na classe.
il a été même renvoyé de l'école. Ouais, il a été même renvoyé de l'école. Bamamnazo lo baisa na ebi yango lelo te. Donc poto lo balikambu, tozo avons matin ko vérifier. Il a vérifié information. Oui, azana moi na jeune fille. Abota moi na temps azana na classe. Tant en grossé, ils a passé. Moutounion ça en a passé. Tobota ma sans tout c'est tout à fait normal. Il y a aucun problème là-dessus. En fait, si j'ai dit ça ou encore si j'ai mentionné ça, c'est juste pour dire aux gens que toyebi ebele, toyebi ebele. Mais toza on a te poter au loba ba ma mosusu oyo et aux arabes pour détruire, to pour nuire. OK? On connaît beaucoup. Oh, bref, par rapport à l'ikambo ya Rufi, n'a pas ser Moïse. Lelo ba version ezobima ya ndenge na ndenge. Ba version ezobima ya ndenge na ndenge. Ba mambo zolobama ya ndenge na ndenge. Mais nalingaki to meka kosa mo analyse moke. Balobaka mokonzi ya mboka lia kangulu mato emibale. Tozalaka na habitude te toyoki koto etondimi. Ou encore poto linga mutu te mbala moko foto finga ke non. Nazala na mo ba logique nanga ata mutu amabende nini muko mutu osali kama malamu na oloba nazala bongo. Tant prophète Francis Tato abalaki toyaki tolobaki. C'est vrai personnellement par rapport ya témoignage à Francis marambo onga na yebeli ya Francis ya mabe lekiko ya malamu. De ya mabe sur 100 et cause à l'attaque 80 ya malamu peut-être 20 ou encore 90 ya malamu 10. Mais tant on de quoi bali peu importe ba gauche na ba droite toyaki tolobi ki ndeko abali to sepela parce que ba les ese eloko esengo. Peu importe parce que bato bele ba sepela kité. Bato bele ba kotela nga inbox pourquoi il faut le bela mamba Francis baza bato mabe baza bato masumu a divorcer nani est-ce que muto liboso a divorcer na mokileza Francis Tato ba raison a divorcer la boyebi. En fait c'est pas dit que si la personne est mauvaise ou encore toi salaki likamwa mabe nde ninge lo bakeno nyonso ya yezaka mabe. Même Jésus a reconnu la bonne nature du serpent. Alobi, bozala prudent lokola ba serpent. Et pourtant, serpent toyebi eza image ya Satana. Toyebi, serpent ezali méchanceté. Mais alobi bozala prudent lokola ba serpent. Lokola serpent. Voyez un peu. Donc, so mabe eza, to condamné mabe. So malamu eza to lobela. Ata soki Satana muto asali on met to lobela malamu wana. Tozongi na sujet na biso. Tozo lobela affaire Rufi na Moïse. Nalandi analyse ya ndeko na biso Yvette Kalombo na chaîne moko songolo aza mwana ya Bethel aleka na Bethel ayebi muke lisolo bon alobi wa kokoloba c'est vrai il y a de ces faits là oyo aza na raison mais aussi il y a de ces choses là il faut to peser les deux côtés. Par exemple ndeko na biso mwasi alobi boy qu'est-ce qui a fait que Moïse abali parce que abalaka oui abalaka j'ai été autrefois marié zalakate abalaka. Qu'est-ce qui a fait que nakobala wana batikala ko présenter moi cité nakobota batikala ko présenter moi naté et c'est que il y a eu quelque chose wana selon on a besoin moi aussi mais il faut aussi poser la question en fait elle a posé une bonne question mais il faut se pencher les deux côtés tango bozo lukaboye bale pourquoi on va présenter la moi cité na le pourquoi on va présenter la mobilité pardon moi naté mais botalaka côté ya Moïse Mbiete surtout que soki bozana ba preuve palpable était ou encore tangible était to ba cause boyebi penza te non bokolo bakate parce que bango baza mabeto parce que si réellement il y a eu rien du tout tous à la rapper bateau te tous à la rapper bateau ndeko Moïse abali mwasi kitoko une jeune fille présentable aza bien moi na poto en plus mambo nyonso bien abali apesi pe mbongo ka boye kaka ba présenter moi cité et puis après quelque temps moi ça boti ba beta lisolo te ba lobela te et ka pendant grossesse lisolo on peut sili mais apesa ki mbongo na libala mbongo pe mokete vraiment et lobela ba to lorote en fait je sais pas ezaka rapport parce que batu bakendara na éviter na ba conclusion na ba réflexion moko na yeba raté tozala na batu to réfléchissaka nanu muto abali mwasi apesi mbongo dot ezalaka elo amoke te eza elo aliseki te oui peut-être olobaki bana mbongo oui baza na mbongo mais bapesi mbongo mwasi pe mwasi kitoko un matin comme ça muto alala na mukino libala ngo eza sute to mituna bato bele bazolobaki mbiya mabe na ya te mpona kolave mbiye mais na ye bandeko po tosala analyse ok
mbiye a mabe sikoyo soka mabe aboya mwana mwasi wana po nini botuna motuna parce que bwana ba cause te ba preuve te aboya fi wana po nini mwana wana na ebandeli nayoka lisolo ya mwana pasteur Moïse oyo wana ya mwasi ya moke Maëlys oyo Maëlys je crois plus ou moins 5 ans passé nga yoka ba 6 ans hein, au-delà même ya 5 ans nga yoka même que awanganaka mwana otembi azana mwana mo mawangana mwana ngo mais lelo ombi tozo quand même na ba voice azo reconnaître que non c'est sa fille. En fait je me suis posé tant de questions eza nini. Et j'ai eu à parler avec un frère. C'est un homme de Dieu. Boye basel nanzambe baza en fait tant malo basel nanzambe pas n'importe quel hein. Bato balinga honorer kombo Yesu et puis honorer pe bango moko. Ce sont des gens oyo bazar babilobela te. Akoya kana toile te avant ya bani ko raconter ba raconter ata likambo ya solo a osango te. Pourquoi pour préserver ba âme. Vous voyez? Nde ombomoni yango bomoni mère aya kana retard. Oh maman actualité si ebima ki bande onanga. Des fois tu auras information avant ton etana parce que moi je dors très tard hein. Net last night na lali penza so 4h30 ba 7h moi na yo déranger ngai voyez un peu tozala pendo ko zu information tam suna 2h du matin oko sapelo ko rapide pas ekotinde ba youtubeur ba benga ngo matière ya bio ozu pe ba vie mais so to sala ngo te eza parce que tozala bo moto oui to ana bo moto eza il faut ko temps ya ko réfléchir ya ko analyser ya ko zo information na précision so qui eza bongote parce que et arrivé à plusieurs fois boyo ki pe likambo maté bolali bolamu ki boy eza ina ngo bongote quelque na ba fin ya année passée ba panza mwana mwasi moko sango na Blondrawa soki Karine oaki asala ba conteneur agenda robimana ba douanier bazwa image ya mwana mwasi moko embrasser douanier so pe ba osala rapport sexuel en public s'il vous plaît. Et ba youtubeur ba sala ba émission na okana mawana passé juste un espace à 24 heures ba tu ba confirmer que non c'est pas la fille parce que yekuto ken asala babilo ko wana te soki ba conteneur so vous pouvez imaginer bo terner image à moto et ata moto mota leka asenga fille wana pardon les amis ça c'est la sorcellerie c'est plus que même ça c'est la méchanceté nde babilo bo moni to evitaka yango wana oya osala eloko boye nde bato bangala balobaka esopi yo mais tellement bato mosusu bateka na bango soni bateka soni etali ete ye l'essentiel bavie ekota YouTube a foutu na fin à moi et bandeko wana ils en auront pour leur compte hein? Parce que Bible zolo bien mal à qui profitera te yo osala eloko na ba motif ya mabe to pe na ba intention ya bien te ata so ozole ngo li futi soki li futi ekosala nango eloko te yo omonaka na 10 000 na 20 000 na 15 000 mais eza mbongo ya masumu vous voyez mpe bato bayeba biloko wana te et comme biso to wana mwa notion ya bonzambe yango moni on se précipite pas pona koya koloba makambo to pona kosala makambo. Je disais que j'ai eu à parler avec un frère un serviteur de Dieu oyo ayebi famille wana azalaka na mwana moko encadra ndeko mwasi wana kenda Afrique du Sud azalaka moko ya intercesseuse na Bethel et elle a eu à raconter moi moke parce qu'azaki très proche ya mbiye moi to pesa ba détail trop te son nom na ba mususu ezaki to côté ameka ko expliquer to pe ko loba makambo mwa ebele. Et lobby même j'avais appelé les frères pour nous avoir ma précision par rapport à l'émission Oyo. En fait, ils voulaient pas pour naie au moins ni toi ba nzambe ngam non to que n'était pas to finga to poto lo baba mambo mo boy ko sala so ba ndenge mo non on veut juste moi ba précision par rapport à ba mambo so ndenge zo lo ba mela. Moi j'avais posé la question à ses frères on a dit mais pona nini libale kufa apesi nga réponse bon pona nini mwana wana en fait na uti ko yebisa bino ke na landi vet kalombo bon bango bazo blâmer plus ou encore ba opesa plus faute et pas yambi que soi-disant c'est lui qui sera à la base et basala ba mabe basala mwana batu mabe marambo bele et bande ko semaine passée yana batu balandaki na ba chaîne mususu
Bon, tant qu'on réunir information na nyonso vraiment ça prend la tête koti ça sala boy na olobango karame bato balandaki yango bayebi bolimbisa na osimba mamu nazo tika nazo simba na yebi eloni na osala. Semaine passée et na bato balandaki ba émission oyo bayokaki ba voice ya à l'époque papa ya pasteur na biso Moïse aotaki kokufa mais papa azalaki na envie ndenga bandaki kotelemela libala wana. Donc le père ne voulait pas ce mariage. Posez-vous la question pour l'année. Et na vos wana ezaki discussion et les deux familles. Ngana landaki yango. Tozo kandenge papa na ndeko rufi wana zolobake. Mamba ozongisa dot ezate. Mbi Moïse akozwa mwasi na ye. Mamba o divorcer ezate. Et puis soka boyi autikala ko balate na vina. Il y a même des gens qui ont dit certainement ya ombi ya balate parce que tata na lakela ki mabe. Tozoya. Wana za ba voice bimi. Et ya ma famille et l'Obama parce qu'il y a eu discussion. En fait, bref, eza libala oyo ba famille mi baleza ki d'accord te. Ba analyse on personnellement na sali et bomoni bana tozala mo mutu makasi so sali shwa na yo so salishwa na yo eza bana basi eza bana mibali ba parents barolo ba titan fou mbi alingaye la fille alingaye la sœur c'est ce qui a fait même akende ti abalai parce que ce que zaki kaka na ebité ba raison songolo pakala alinga komati na libala te na ebandeli ou encore na fiançailles likambo lisolo linesila c'est que moi j'ai compris par rapport ya ba mambo na komeka ko expliquer bino ezake mbiye alingaye mwana mwasi. Mais tangu ayeko mona ke no eloko papa boyela ki libala oyo papa za na réseau eza yango ala shaki eloko ngo eza nini parce que ko bala moi c'est zakate beaucoup tan lelo mbala mo bobala ni bokozwa temps ata bo umela te mais bokozwa temps boyebana après boke na fiançailles c'est boke na libala tout ce temps là fiançailles nanana ti apesi na dot. Mais maté bat balali balamuki boyeliba les assuétés en sens te. Eza na sens te. Ya na sens te. Génie ni wana. Tope bêtise ni to eloko ninde ko nga sala. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Papa apôtre Moula depuis kala alinga ki libala na te encore alinga mwana mwasi te. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Azayi mosel na nzambe to yebi. Certainement il a y avoir à monaki makambo. To après santa ki mambo malamu te. Par rapport à mwana mwasi wana po visionnaire ezaye et moi na za successeur a monique moi si auto yebi ezala toujours bon surtout na ba culture na biso a osala honneur à famille na ngate ya mwana ngate mwana moi si oyo ezalaka ebele et a telemela libala linga ite mais neti mbi linga libala alinga mwana mwasi wana accueille jusqu'au point abala ye et qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a eu c'est la information nga nazui et pas bandeko wana balobi na ngaboy. Timbi a doté la fille était grosse. Oui, on a bien information là-dessus. Timbi a obala ndeko mwasi azaki na zemi. Nabi que peut-être eko scandaliser bato mais bon, toza la bato toza la ba analyse karaté na bisalela. Parce que la question mutu neza eloko nini esali ke yo bali mwasi kitoko pe ya kokako ba kinois ba congolais balobaka abwakama. So botali display kobana likolo tina se vous sentez que non mwasi vrai chéri depuis tongo obali opesi na dot bozala ki bien bosali ki chéri ki fiançailles opesi même na dot mais un matin comme ça libala esili et c'est une folie bande ko to lingaka loba mambo babilobela te o parce que azana bakisi o parce que boy oui bakisi oui d'accord mais likambo na elo mukete nde batu bazwango baloba ngo légèrement comme ça elo mukete Tangumbi a moni qu'effectivement, ze mwana yana mwana yete, yango abwa kisaki. Si qu'on a posé une question, si tel est le cas, mais pourquoi il reconnaît cet enfant comme sa fille? Ndeko na lobi na ngabo et akoki kozana raison. Tant ba bendani wana mutna mutakene na kwena mais plus tard yobi ba nostalgie ya babolingo musundenge zalake yana batu bakabwana oka pena mwasi akabali aboti mobala ke asalivi
mais bakute na ba circonstance mo bazonga na bango. Ndeko wana lobi na nga boye apparemment parce que liboso babanda kosola penza te mais ba relation ya kozonga bien. Mbi azongisa ba relation, je sais pas ce que la fille muta salaki pas to yemoko, mais ce qui est vrai ba relation ezongaki bazongaka kosolola. Bon, certainement pétard mususu parce que moi je voyagera pe la fille pas voyagera to éviter ta mususu pe mo ba nostalgie bolingo ezonga moi yo salanga mabe webi ke yo ba bolingo ezonga mais ya ba bolingo mo ezaka bon ezaka ya musika eza na masolo te ya ko ya ozongela ba mabala tout ça et na gentillesse to pe na bolingo ndeko a reconnaître mwana wana comme sa fille. En tout cas bandeko bozwanga mabete na ndenge ya mabete to tia ba photo ya mwana wana na ndenge ya mabete. En tout cas ba miso ekeseni bino bo juger botala bo fixer penza bébé wana bo komala ba commentaire si elle ressemble au mbiye. Pourquoi on dit au mbiye? Parce que ba bilonge ba mbiye wana surtout ba miso na bango ebunga na te so ozwi lidi apembe mbiye aza chocolat mais so otali ko ba baba ndeko papa bango azali tellement makila makasi ngamba liboso na tala clip ya Trina ya loboko na nzambe eza moku c'était il y a un garçon na mona un jeune garçon na kati je crois c'est Paulin Mbiye na je crois kombone yango wana taka na tali elonyo na bia o Mbiye et j'avais raison, c'était ma première fois de voir ces garçons. En fait il y a de ces familles là babilonge bunga te moi na ona zo bino ya pasteur Moïse yango bomoni na mentionner ki likambo moi na wana juste pour na pesa détail o moi na lo bala bino ya pasteur Moïse ba misuka so otali obia ba Mbiye. En fait, bah, ressemble c'est ça, ya makasi. Mais la fille là, elle est très jolie. Namoni aza plus kota ba maman na ye, pour namoni même koko na ye, maman ya maman na ye. En tout cas, na yebite, et pas na bino, je sais pas, bon juger, mais en tout cas, namona très mbi était pas moi na wana. Alta lelo tende ba mambo bimi, namona photo moi na wana kala, plus ou moins 5 ans passé. Je crois qu'il y a ba 3 ans photo ba la kisangai. Na mone lo nyambi ete bo limbi sangai bo ba miso ekeseni eta musunga na mona te bino bo mona mais à mon humble vie en tout cas moi na ba très mbi ete moi na na ba très mbi ete bo yemo mbi ya ebile pourquoi à reconnaître to pas reconnaître to pas ndima to pas lo ba ke moi na za moi na c'est fort possible ce coup o yemo ko bota abetela na eli solote peut-être na ba cadre ka ba bolingo na bango mde na utu ko expliquer na la fille muto sali ke et bon car la compassion kaka c'est ma fille mais en tout cas personnellement na mona na ba très ambi et pas ya moi na wana te bolimbi sangai ouais bolimbi sangai za te na côté la parce même na muto za na vie na ye biso nyonso to sengeli ka to za na ba vie moko te ba vie contraire pe kozala donc bref c'est un peu ça ngai na mona na ngai ba très ambi et pas moi na wana te et na mona na ba très ya pasteur Moïse et pas moi na wana te. Et makelele to pe encore likambo comme soit tellement en plaire toyebi Yvette Kalomba za pire petit Mike Kalambai wana eza uti kosamba te et toyebi ba tiraillement o ba nango entre bango et non seulement ça et niveau mambango ezo kenele ba moto ezo continuer kopela na ba vérité muso ezo bima c'est terrifiant ya on a yebi sibino ke awa ezaka to ya kopesa moi totiamo fondation je crois peut-être le soir après musala ndeno oyana sala émission moko po par rapport à bamambo mususu na yoki eza vraiment kobanga par rapport ya ba discord na bango to pe ya kobendana na bango bandeko wana Mbiye Mike couple Majabu tout ça mais to yeto lobela na dossier likambo mwana na mama ya mwana et likambo ezui en plaire pourquoi parce que moluki makambo Mbiye bomoni na vie l'autre fois na lobaki balinga kobima clean était bimisaka clean était tout en salissant les autres c'est pas bon na conversation ya pasteur Moïse Mbiye na pasteur Marcelo to boyoka ba voice wana to sala ki émission boyoki pasteur Marcelo azo répéter sorry à quoi ko tia na cete mais ya pasi na ya mawande kwa kinati likolo cher non seulement ça tant asalaki réunion oyo bato ba enregistraki sans que ya yeba wa lobaki avec beaucoup de légèreté a traité badalo ba aventurier
alobi ke non Marcelo koma neti mwana mokie neti zoba tanga zo eza kitoko te sikoyo ozwi ba voice wana enregistraki au balancer yango ou encore opesaki mutu siko mutu azwi atiango na place publique quand nde balobake oyo sa Bible ezoloba on vous mesurera par la mesure dont vous mesurez ye a exposaki moninga ya ye ya mabe koleka bato nyonso bando ozela bayoka voice yango ya Marcelo ndenge akoma neti kizengi voice yango ya Marcelo oyo alobaki biloba basali basongi voice yango ya Marcelo so ya ndenge nini ezaka bato balinga Marcelo te bato bazofinga mais koyoka conversation na bandeko qu'est-ce qu'il y a eu eloko nini yango mpenza ezalaki wana oyo ono esopaki ye to ezongisa boye to esalaki boye aza mutu asolaka na refi wana on a aimé tokobeta mabaku alobaki oyo akoloba et puis après mais asoli na ndeko na ye po asengi sori miye okokotia na se te okoka kotika likambo yango eleka te sikoyo ozwi voice ya Marcelo obimisi tala sikoyo oyo aye ndenge ezokema be koleka azali na réunion na bato ne baenregistre babwaki yango boyokaki yango na banini tosalaki l'autre fois bato batiango na lieu public na oyo wana na oyo ya Marcelo ya nani ya mabe koleka ye abengi badalo aventurier abengi Marcelo bana mike et puis eyokani na mato ya mutu nyonso vous croyez quoi ata soki Roland dala obenga ete vous croyez quoi mutu aka mutu mutu aza mutu rancune haine problème ozo continuer ko bebisa image na yo bato ba continuer ko yina yo de plus en plus parce que baebi ozala mwana mabe obanga mikolo te po okomi passer oza na église munene oza na ba mambo oza na mbongo vous voyez un peu wana nyonso po anini parce que lui ya qui a exposé moninga. Les amis, faites très attention dans la vie faites très attention dans la vie Bible ezoloba oyo ko sala yango ba osala yo et mutu oyo a récoltaka mabe asali abuka toujours koleka oyo asala et aneti semence soko loni obuka ndenge olonelaki te okobuka ebele soko okoni mbuma ya lidesu obuka lidesu te obuka madesu bato basala bilanga bayimamu na oloba voyez un peu yango il faut ko éviter kosalaka bato mabe c'est pas bon surtout libéralement kosala mabe moko boye boye parce que eloko voice wana ezaki nko yo soli na mutu enregistré premièrement ole suka wana te ozo pesi soki pe banani et puis bazo batiango na place publique ya kantia nini eso pa Marcelo bato ba ofinga Marcelo ezaka bato balingaki te na bato ba réfléchissaka te bosololi entre frères mutu asengi sori mais okoko tia na sete tala lelo ba mambo ezo kobima na kombo ya mbiye tala lelo ndenge yindi susu tala lelo basongi ya ba youtuber nde bazwi sous matière bazo ko grammatiser so pardon ko dramatiser bazo ko boaka pétrole bazo boaka essence na moto bazo et pourtant eloko ane sala net ko sila eloko ko pelisa ngo ba voice bo ba voice bimi siko tala lelo bisika to komi bandeko eza mawa eza pasi normalement pona lelo ezalaki juste poto meka kolobela muke likambo ya relation ndeko mbiye na ex na ye bon bazonga na ba relation na bango en bon terme certainement yango la fille aluka toujours mbiya balai parce que ngana oka ndeko mwasi ni nango esila raté c'est clair que l'homme ne t'aime plus ou encore ne t'aime pas oko sa vie na yote o mwasi kitoko oza na chance ebele ozo mobali no bien wana chance ebele penza ebele ozaka na mwana moko babete sauvage kutu bina mitakala babota bana 5 na batata 5 bazwa mabala posé abali pasteur abala ta bota te c'est possible siko nini yango esilaka te kokenda kobengaka bato parce que bandeko wana basali analyse bakotela toujours la fille pourquoi elinga kotika vie mbiye te pona nini ye kaka kombo mbiye na monoko na ye pourquoi abengaka bato parce que nga na yoka ngo ebandi lelo te ndeko mwasi wana banda koluka koleka na ba émission to pe na ba chaîne o amini mwa minene o elandamaka pona koya kolobela mambo ye na mbiye eza ke bato yango ndo banda kozo ba request na yende babanda ko boya abenga Kazare makala berona Kazare mezopela nanu abenga na landa Adrienne une fois aloba ke non ndeko wana benga ye ndeko wana benga pe déjà tatapo mais ko kama bandeko wana ba ko sala analyse je sais pas na yebité bon toyebi ba rancune to pe encore obenda na weza entre mbiye na Mike toyebi ke Yvette c'est sa sœur mais ndenge mo abetela ngo tolo c'est tout à fait normal aya azala toujours contre mbiye
c'est tout à fait normal. Mais awa bandeko, tozo condamner mabe, et puis, tozo meka ko éclaircir ba fait. Voyez un peu. Nayebi te, siko la ndeko na biso mwasi rufi, soki rufi. Pourquoi alingi kotika kombo ya mbiye te? Ou encore pourquoi azaka sima ya Moïse? Oh, salama, salama, soki mwana ngo aza ya mbiye. Aye moko alobi na voice wana ke non, je prends bien soin de ma fille. Et si la wana sala vie na yo, kokeno kotia bato na ba conflit boy, parce que tout ça c'est elle, n'est-ce pas? Soki ake no solana pasteur Marcelo te, maramolinge zanenge komi boy te. Et puis boyoka ki biye pasteur Marcelo a mentionné ngo. Alobi non, je l'avais dit de ne pas passer aux réseaux sociaux. Ne conseil pasteur Marcelo a PC. Donc en fait la fille depuis azala déjà na makanisi ya ko nuire. Mais bato ba omona ngo te bizarrement bato bazo mona ngo te. Bato ba omona ka motema mabe ya mbiye. Oka penda muta sali émission motema mabe ya mbiye. Moko na mona ke ko komi penza ki ndoki ya Moïse mbiye. Pona nini po abotsa mwana bato abwakisa ye. Mais attendez, nayebi te tozala bato tozo kobetela divorce maboko te mais libala ekokufa pe so mamba malongi eza te ou encore so moto amoni ke vina aza en danger, surtout likambo ya infidélité to ya kobota mwana na ya kobambela motu nde toyokai soki vraiment eza ndenge wana. Mais attendez, c'est quelque chose à craindre, eza elo ya kobanga. Mais bino boyaka boyo kojuge boyo kofinga moto ya kitoko te. Makambo ebandeli wapi? Fille wana anosolana pasteur Marcelo Mambombi alingaki na banana lieu public pour ako exposer ako loba seki yayi pasteur Marcelo utapekisaki ye toyokaki yango na ba voice Marcelo mutazoloba bandeko misusu baloba tel que ba Adrienne ba Kazarema ndenge ndeko mwasi wana luka kobenga bango posa ba émission siko bato baomona biloko wana nyonso te baomona kaka ndoki na mabe ya mbiye eza malamu te. Il faut luka kozala au milieu mabe so eza condamné malamu so eza bolobela awawa na meki koloba ke na lobi mabe o ndeko mbi asalaki akuya kozwa ba exposer ko ba voice ko étaler yango. Non seulement ça ya kosala ba réunion ya azoye ba tenzo kande ba enregistrer. Pourquoi? Parce que pas sala mabe oyo kosala ba ozongisela yo ezala bongo ezala bande ko to tira ba leçon na ba mambo tozoloba et début soto yeba comment vivre na bato, comment vivre na société, comprenez? Ouais, parce que mukili oyo eza on dirait boule ya nini kombo kimi ebaluka nango ka place moko ebaluka nango ke sika moko rotation wana lelo kokutana mutu oyebi te ta mosu après 15 ans omona isusu ondima to okamo koyeba te. Faites très attention yango bomoni faut pas ko géraka baleya na ba légèreté moko boye to pe nayebi te. En fait il y a beaucoup à dire mais malheureusement c'est fonatika bino pona sikoyo tozo kende bon nazo kende musala et puis na retour en tout cas j'aurai encore à faire d'autres émissions ba voice misusu to meka ko éclaircir parce que toza na ba information ya ba ambobele bien que nyonso eza kolobela te pona sensibilité ya bato tolobela ngo to ba misu o ba kolobaka to pe ba kozwaka chance occasion grâce à koyeba ngo ba koloba bo etali bango parce que biso nyonso tozala ndenge moko te mutu na mutu wana objectif na ye. Et puis voilà donc soki ndeko mwasi wana kolinga ona beteli bino lisolo to sa na émission tokosala ou encore bon certainement peut-être olinga te tokosenga na ye soki akosala biso ata voice ata voice parce que bato bazoloba mais en tâtonnant ono nayebi nazalaki namonaki na kende mais vous sentez que ayebi penza bien te ye moko pe na bakoloba ne azomeka ko. Mais ndeko wana c'est vraiment une personne oyo azala tout près omoni soki moto aza témoin akopesa bino ba argument to babiloko moko ta mosu moko to mibale ekangi bino minoko. Voyez un peu elle connaît bien la famille ayebi pe histoire ya bapesanga même kombo ya ekolo pasteur Moïse abanda otanga à l'époque oyo barenvoyaka ye po angrosaka. Voyez donc tokobongisa ngo nana baniongo ba émission ebele nosala effort na futa ya ba émission mosusu ça date déjà de 2 mois likambo ya pasteur Joël Francis na Grâce Coutinho bato batungisi ngai naninga olobela ngo te mais je viendrai éclaircir. Et à part ça suite ya lisolo ya ndeko Fiston nasi nazwa suite wana déjà il y a plus de 2 semaines 3 même mais ouf batan mais tosala ngo tozata mokuse
ezali. Je crois que week-end et kota déjà. Donc, bref, c'est ça. Hein. Soutenez-nous. Nzamba Pambola Bino, Ezaki Tolikat Nabonzambe avec Mère Dorcas. La grande dame, abonnez-vous massivement, faites large diffusion. Et le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup.